bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 de Congo Lokole News.com. Maman Gidi Bise Azawana pour nous servir. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda. Esengo etontinga ebele komona bino bae Bolanda ka www.congolokolenews.com. To comme ko remarquer tozo tambola tozo mona na kati ya mboka na biso pourquoi l'étranger se baye as un autre été à kotambola lenga lingi vraiment tozo mona belé donc au moment où l'étranger do ba comment ozo les devandeti mboka o eza ya bango mamsusu au mona pas na notre été ya ngwana nazo kena tuna ndeko papa numéro 1 ya computer service établissement moko ezali awa na centre ville papa ke nakabambo kebele ba Turquie ba Italie ba Dubai ba Chine akenda ko somba biloko oyo esengeli na kati ya maison na e donc ateka ba laptop ba machine à photocopieuse ba biloko ebele ba ordinateur fixe donc ba biloko eza awa ebele on na ko tuna e bango ba kena na mboka ba paya. Est-ce que bazaka na liberté ndenge l'étranger bazaka na kati ya mboka na biso ya ngwana nazotuna papa na biso soki ya koki ko se présenter ayebisa biso kombo na ye mbote papa mbote mama soki na koki koyeba kombo na yo chef yo zali en numéro 1 ya computer service soki okoki ko se présenter bandeko bazolanda biso mokili mobimba bayeba. Bon ngai kombo na ngai de chute mambetuko propriétaire et établissement computer service spécialisé dans la vente de matériel informatique, matériel consommable informatique, cartouche, tous un atelier à réparation, il y a téléphone, tous un atelier à maintenance, il y a ordinateur, tous un service mené à bureautique, ça va saisir, impression couleur, noir et blanc, rayure, scannage, il y a fax, copie et consort. Mais papa na moni ba biloko ebele eza awa na kati ya établissement na yo. Lolenge bino bokena na mboka bapaya. Ndenge bapaya étranger baza na mboka na biso. Est-ce que bozaka libre kotambola ata ba séjour na yo esili oza libre ndenge olingi kotambola? Oui, merci maman. Na ba mboka otokenda kawana. Tozaka na liberté kotambola. Le roi na Dubaï au côté d'abord na service na yo ya immigration aux allées libres pour ça la formalité na yo sans que muta accompagnant na mpanzi on a des gemmes on a tra on a anerte au côté aux bagages na yo moko aucun service ya nini ya immigration ba check caché na visa na yo ya entrée na Dubaï au leki yo moko marchandises bagages na yo au bimi aux taxi aucun hôtel mais si au comme na hôtel le bosona non saisir passeport na yo saisir te mais si mes passeport na yo na durée union sur séjour na yo kuna le tikali na hôtel mais au kobi bana ko tambola na yo na balabala ko soma biloko na yo atosomi quantité na marchandise aussi mi na maboko okomona policier moko ta inquiété yo na nzela mais kaka kolala na yo kuna bayebi ke tel mutu akotaki aza kolala na tel hôtel pour durée moko déterminée ou indéterminée mais oza couvert na visa na yo otambola na yo obimi ozongi na hôtel olali même atoza na transfert moko Western Union ngo retirer mongo na yo ok na réception hôtel aussi passeport na yo ok nango na Western
okomi kuna bakotuna yo olali wapi chambre numéro combien bakobenga kuna na réception ya hôtel va vérifier réellement ce qui tel individu alolala kuna après ozimo na yo après ozonga na hôtel ozonga si passeport na réception après continuer la course na yo tranquillement. Papa, ce qui ba séjour na yo esili, est-ce que ozo ke kotambola otamboli na mwanzela bakangi yo, est-ce que okokozala na parapluie na mboka bapaya place okenda neye tomona ba étranger awa na mboka na biso bazaka na ba parapluie na bango? Mama leka ba parapluie wana comme mona ngana bionga na mboka na biso awa kuna makamone ezalaka te okobenga nani ministre nini arabe nini o azana makamone belé ya kosala akoza parapluie na yo muntu ozali na situation irrégulière et ça la maté kuna jamais quand makamone sala makana ebité soki ezalaka motivé na moi mbongo o ba commerçant indien libanais nigérien ouest africain ba pesa ka bango mais kuna ezala te makamwana d'abord okomona bango wapi batamo ya balabala te kaka okomona ba policier ne batamo ya balabala oke baté soki général azalaki wapi afana ka wapi ezala te makamwana o ezama ka sama mboko na biso kuna ba makamwana te. Merci papa namoni soki moi ezali okoko pesa message asuka na ba oyo bazolanda biso na babiloko nyonso o teka awa soki message ezali soki mutu azana besoin akuta na yo opesa adresse na yo ya Facebook email na yo adresse nyonso na adresse o esika maison ezali po batebe bakola balanda biso pepe babengaka. Oui, adresse na biso ya Facebook yali mdeshit@yahoo.fr. Numéro nanga de contact ezali 081. Limbisa papa so okoko bandela adresse na yo ya Facebook olobi mwana na lombango mokelo bato kende pole pole. Oui maman, ezali mdeshit@yahoo.fr. Numéro de téléphone ezali 081 99 7 0031 081 99 7 0031 pour un numéro de bosso ami balé zali 099 99 7 0031 ami ça te ali 089 96 49 673. Adresse na biso ya Facebook olobite adresse ya Facebook peut-être na nzela ya singa bakomona ote mais nzela ya Facebook po biso eza internet ekoleka ata na nzela ya Facebook bakozwela olenge bunini. Oui, bakobeta mdeshit en un mot @yahoo.fr wana Facebook na biso ngwana. Email na biso kasi ya maison. Oui, mdeshit@gmail.com. Soki okoko pesa mbote na batu oyo bazolanda yo soki pende kwa sana poto okoko pesa mbote ndeti oyo ngai azali Rikine miala azakuna yo pe soki ya yo pe okoko pesa mbote. Oui, na pesi mbote pa ya bandeko na ngai maître Lilian Mambetuko azana Suède pa moi na ngai Peter Master Mambetuko azana Suède na pesi mbote pa ser na ngai Bibi azana London pesi mbote pa ya bandeko na ngai nyonso bazoyoka ngai. Voilà. Merci papa. Merci maman pour la parole. En tout cas mambozo le kalambo na biso eza nulle part. Ezala kata mukete partout. Oyo makambo comme ba parapluie awa mboko yo. Bendien, ba libanais, ba ouest africain, baza ebele ba chinois, bazoya mipiko. Ata biso kati ya baza bongote. Bazoya doki terrible. Bakanga ba coin stratégique ya bango na bango bazalaka bango na bango ebele. Et puis bazo sala makambo mabe makambo bosoto. Makambo bosoto ndeti nini yanola biso bana Kongo lokoleto yoka sente bana kotia ba désordre hein donc moi o lobezati okoloba ndenge nini bakonzi bazawana mutu so ya monika étranger ale azuye ba pesi ata moi capitaine moko ba pesi ata moi général moko bu ale ye aza uniquement pona famille tel batu tel moi des autres mkebo ale au moins déjà India zobeta mutu mbata congolais mbata abiso sakana na okangisa yo tu meki na minute atika téléphone au monde jeep ekiti
ba Libanais ba komisa mboka ya bango. Il fait n'importe quoi. Surtout les Libanais. Siko bino pe bokena na mboka bapaya. Oza pe na droit ya ko beta mwana mboka na mbata ou bien kaka tozomona kana mboka na biso awa ndengo uti koloba keno ba étranger ba beta kabana ba mbana mboka ba mbata. Mama kambona na biso eza nulle part. Partout kotamba nulle part. Osomona. Même awa na ngambo na biso awa na ngambo na biso. Na ngambo na biso wapi bangambo ezebele Angola ezali Namibia ezali Zimbabwe ezali tanga mboka nini ana ngambo na biso ba petit nini. Petit ya ngambo na biso ba petit ba Brazzaville wana. Vous comprenez? So na benga bango ba petit biso zali ba congolais, tozali ba congolais avant bango. Vous comprenez? Toza indépendance avant bango. Toza munene koleka bango. Makamu nyonso toza koleka bango. Baza ba petit bana mike, bana kutu. Tiona benga ba petit. Na nyonso. Talande mo osa. O bazo ibate bato osa bango banani. Po bibu ango ba vivre il faut biso. Sans biso baza ni pas. Hein? Soto kate bango ataka courant. Biso to boy ki no mutu moko ta kati na Brazzaville. Makambone ko sila. Gouvernement oyo bazo protéger bango, bazo sa nyonso tout bango, basa n'importe quoi na peuple congolais, peuple zaïrois. Bana Mobutu bazo souffrir comme bana bazangi, ba para bana bitike bazana mutu akolobela bango te. No biso zo souffrir. Tozo souffrir na bapaya bazo nyokola biso, na mboka na biso. Biso soto ke, pa bapaya. Bazo faire souffrir biso. Kubinga na biso yo ebi combien de nombre ya batu bakufia na Brazzaville. Yo ebi combien de nombre bazolo baka makambo ya viol, bazolo baka makambo ya kubeta bani ba frappe wana ba makambo ebele bilo bazoba. Bazobosa na nombre de morts o bakufi, o bazobwaka na bana ba bébé. Mama moko adresse ne ezali na Kingasani. Okopesa biso adresse poto okeko lukai. Adresse ne ezali mama na opesa. Na Kingasani. Mama zana bana misato. Mwana moko ya bébé. Mama zo wela kino biloko na ye, azonga na biloko na ye, balingi te azonga na biloko. Ti azo insister po bala kisaye kino kozonga biloko te, bakanga mwana na ya bébé wana, babwaka na mai na fleuve. Mata Kunu, numéro adresse Mata Kunu. Numéro 126 na Masina. To solona sima to boyi ba dongola misu. Ba oyo ba landaka kaka ba iba adresse wana po ba ke koluka mama na Kongo lokole yemo ke ne koluka mama wana. Na suka nango opesa nga adresse na ke koluka mama wana. To sa na émission okomona ye. Okomona ye. Atika na bana mibale boya mike basi bakola déjà ba moni ndenge leki na bango ya bébé bazo zoye ba bwaki na mai. Ba petu ya ngambo. O basenzi moko boy bato a pasi bato mboka so na fanda na mboka na sala un mois en tout cas na koma ki étouffé ndenge ni yebisa lo mboka solo salité et c'est braza bango bazo katisa wa ta autoroute na Kisasa au boulevard o eza na 4 bandes bango bamonango bakamo aka ba immeuble bazo yo kamo ba immeuble bazokata ebele bakokata bazotala sérieux so mona nini boulevard ya 4 bandes bazokatisa bazokotala 4 bandes bakokamba photo bato apasi vraiment basenzi wana so bito katisa to katisa vraiment nage ya to katisa nage papa message asuka na moni ozala kanda to beti bango kuna et puis to zongi na nage yebi nage mama na mungala solo so no bino katisa a to ko katisa to beti ba Brazzaville moko na moko banda tata na bango tina se bazongi sape mama présidente bazongi sae asa congolais ya biso baza ebele kuna basimbi mboka wana baza ya biso bazobosa na pwani bango compare biso na bango tozana ekara mulai na bango ha
Ça va, merci maman, merci. Merci papa. Omoni surtout wana eza faute ya bandeko na biso oyo baye Kinshasa na 97. Bakonzi oyo baye Kinshasa na 97 oyo bakoma omona ba Indien mindele azobenga Libanais mundele bango nde baye kobebisa makambo. Omoni na tango Mobutu ba bêtise oyo ezalaka te. Mobutu soka yoka bobengani des Zaïrois ya obenga na 20 ya mboka wana. Mais ba oto yena bango baye baka na bango mindele te. Baye komona ba Indien, baye komona ba Libanais, bakoma benga bango ba mindele. Libanais, Indien, azwa kabeli ba sapatu na bango balataka oya biente wana amoni ke mundele apesi ye lamba. Yango ba pesa bango autorité wana nyonso. Omona Indien le kabwe abengi mundele. Omona Indien do yango bakomi kosakana na biso partout. Monde entier bakomi kosakana na Congolais. Or que un Congolais égale à 10 Américains. Vous comprenez? Indien, Libanais, bosu ba policier, un policier moutou a na valeur koleka Libanais, koleka Indien, policier Congolais a kengela eloko lokola Indien. Donc eza penza pasi makambo wana ezo sala biso pasi ndenge bazo benga na bandeko na biso ba Congolais na bamboka moko boya pamba tokoki ko bloquer bango ba rolia te, ba kozanga courant, de toko sala bango kanai na minute. Mais ba osaka na bandeko na biso tozo senga na gouvernement ba pesa biso kaka une semaine. To sokola bango to sala bango série à Léopard tant ba Brazzaville ba betaka ba joueur à Léopard to sangisaka na ba wara na ba nani nyoso to frappaka bango donc président to senga na pesa biso kaka ta 2 jours to sokola ba étranger o baza biso population to sala contrôle ya document to rosunga bino poto moni DGM et sala ka musala moko te DGM ya Congo et sala ka rien bakomika mabumu minene basalaka eloko moko te contrôle la document to yebite soki Congo se refoula ta mutu moko mukolo Congo to banda ko refoulé mboka na biso mboka ezaka te to c'est la Kabila bongisa ngote biso mo photo banda bo pesa biso population hors de to banda contrôle ya document bongo boromona ba libanien ba indien ba tondi na ville awa ba osala rien bali pe koyana ba cité te mais botika bango kaka ndengo wana population congolaise banda ko souffrir eza passé pour na Congo to senga na bino bo pesa biso ka une semaine to banda contrôle la document Congo ekobonga bolinga te ko bonga mais ndenge to okende kaka boye kanda oyo to komoke na onde ba osa bandeko na biso ekomi kotonda na motema so to moni ke bino bakonzi bosale loko moko te pona bandeko na biso o bazo refoulé wana to ko aider bino to za mna prepo biso moko to aider bino to banda ko refoulé ona ko bakisa bakonzi na biso botika kopesa ba indien valeur ba indien na ba libanien botika kopesa bango valeur nde bokoma kopesa bango ndengo wana Libanien akoma mundele na Congo, Indien akoma mundele na Congo, botika opesa ba nyama wana valero bokoma opesa bango awa na Congo, ba Indien, ba Libanais, ba ngonde ba memelaka biso ba biloko na Dubai, ba boyi na biso na Dubai eza ba Indien. Ba tu ba pepa ba sala misala ya toilette kuna na Dubai eza ba Indien, mais awa na Kinshasa bokomisi Indien mundele bokomisi Indien spécial. OK, ba za ba tumo ya pamba na monde partout na monde. Indien aza donc ma ba na valeur te mais na Congo bokomi si bango ba mindele bokomi pour pesa bango ba policier ba kengela ka bango bokomi ko protéger bango nde bokomi ko protéger ba indeza soni boza foti na bino te po boye Kinshasa na 97 yango bokomi omona ndonga boye koyekola kolala na ba mousse yango bosa ba bêtise wana mais to bondola na ba nzete kuna bondo sa ba bêtise ote donc bo changer po biso nde to s'en charger na bango kala mingi te yango tozo kamwa penza mingi na ba bêtise oyo. Donc batu bakomi kopesa batu wana valeur ezaka bakonzi oyo abiso ba député na yebaka te soki bakonzi bayebaka likambo oyo député moko ya mboka na biso soko otali ba magasin nyonso ya ba chinois ezalaka na kombo na ye ba magasin tout ya ba chinois soko moni eza Mamika Konde te kombo député ngona Joli Kenda ba magasin nyonso ya ba chinois ezalaka soki Joli Kenda te Mamika Konde soki Mamika Konde na toyebi te so moi bato ba soutenir ba étranger bango wana balingi kokota mbongo na bureau na makamba l'état te so okay o mona kaka Mamika Konde Joli Kenda ba magasin nyonso ya ba indien na ba chinois ezalaka na kombo na ye ata kutu mbongo ngo eleki
l'état bon mekano kotala dossier wana bino ba dépiquer o ba voter na mboka oyo musala na bino eza nini motion nini si bo voter ndenge ba obenga na bandeko na biso na ba mboka mususu musala nini bozo sala ba dépiquer bozo welela kaka bokende kosala soki makambo ya Kinchester na nini na bandundu kuna yokande makambo abotelemela kango so bomoni babuki bandaku moko boy yokande boya noki babuki bandaku po bamona bino siko babengani ba congolais musani bo sala ba dépiquer corrompi musana bino ko liaka ba mbongo boko saka bato mbalo boko luka bato ba ko voter bino esi ba komo yela bino ati boko luka bato ba ko voter bino ba dépiquer corrompi bolanda dossier à Brazzaville bolanda dossier Angola bengana ka chaque jour bosala ranini Brazza komo bengana musana bino nini ba dépiquer corrompi toko boma bino na Kinshasa bozela Monique to betaka bango na kina to signaka Monique to beti bango bongo bino to ebi banda kuna babasi na bino mibale toko boma bino bozela na Congo. Merci papa. Mama minga olobeza te po tozana regret kaka ne bazo benga na bandeko na biso mais lokola bazo songisa biso na mboka na biso nzambe ka sunga biso parce que lokola bayebi ke nzambe azali awa papa Simoki Mbangu yende muta kubatela biso kaka promesa te tolanda kandi papa Simon so tolandi to koma na biso malamu promesa nango te nzambe azana biso kaka ataka bazo benga na biso promesa te mais bango ya vaina bango calme bazo ya awa pona nini bayibi ke nzambe azali awa yango wana nde promesa nango te lokola bazo songisa biso to songa kaka mzambo na biso moko to sala boni promesa te nzambe muka batela biso kaka. Merci. Comme na suka ya reportage na biso boyo kindenge ba papa balobi boyo kindenge numéro 1 ya computer service ndenga lobi papa na biso de shit mambetuko boyo kindenge lobi yango ndok eza passe mboka na biso ekoma nango États-Unis boyebi ke États-Unis eza so muta koti abimande lisutin akotambola lolenge alingi ndemo mpe na Congo ana RDC ekoma bongo donc étranger oya na ye azala en ordre te akotambola na ye ndenge alingi donc étranger olinga kuta beta kutu mwana mboka mbata me baoprotege me yo bima na mboka bapaya bima na mboka mosusu okenda ta na Europe okenda taka na ngambu kana biso na Congo Brazzaville soki beta mwana mboka so baotika ote donc apasi mingi donc osenga bakonzi ya mboka bamekana kotala nanu likambo oyo ya baétranger na kati ya mboka na biso mpo balekisi donc bamisusu do baza bango en ordre te bakoma okanisa bakonzi donc baleki kutu na bana mboka napesi merci ebele epa mama Gidi Bisengo yende mutu azwi baimage oyo napesi merci na Patrick Nsala yende mutu amonte yango napesi bambote ebele bino moboyebi te Christian Ndisu numéro 1, number 1. Napesi mbota trop. Pour la nite Riki Nemiala. Napesi mbote Sike Zali. Fabrice Malita. David Olito. Fleury Balekombo, ce grand frère propre ici qu'aux en Londres. Napesi mbotra trop. Pour l'ambassadeur. Petite sœur propre. Laetitia Bisengo ici qu'aux Zali. Napesi mbote. Picho Pacho. Napesi mbote à trop. Ici qu'aux Zali na Norvège. Na bosanité Cliff Nzuzi Ndombe na peso pe mbote to mona imbala sima na reportage mususu kaka na site na bino moko obolinga mingi congolokolenews.com na peso bino mbote to mona inambala sima. Merci. Etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka congolokolenews.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bisengo eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com mama Gidi Bisengo aza wana mpona servir bino Congolokole nuit par ailleurs bolanda.